bana Guine, bana Dar es Salaam, bana Poto, bana Mokili Mobimba, Site FM Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Yandankala, twende. X-Bass, Marandura. Très chers fidèles internautes, merci d'être branchés sur Africa Info, votre site préféré, votre site d'actualité culturelle, politique, pourquoi pas sportive. Merci à vous, merci également à tous les amis de Frank Stemai. Vous êtes éparpillés à travers le monde. Vous aimez cette grande équipe, bien sûr, d'Africa Info qui fait bien sûr un travail d'excellent pour vous. Aujourd'hui, nous allons recevoir un frère, un évangéliste, aujourd'hui qui s'appelle Papi Luntala, l'évangéliste Papi Luntala. Lui, il va nous expliquer parce qu'il fut aussi une vedette, bien sûr, de la musique qu'on appelle mondaine ou encore la musique populaire. Et juste après son parcours, l'Éternel lui a rappelé, bien sûr, de faire son travail. À côté de l'Anzambe de Tolobakaka, mais il a expliqué biso, ils allaient qu'il n'engue nini, aïe la qui n'est l'Anzambango. Parce que quand vous avez la musique à mon kilotiki succès, déjà je veux vous expliquer tant que journaliste, Kabeta et pas venu à biso, Oazolan Zimbu, le président du président du conseil des sages, si vous voulez, bien sûr, il y a bon, on dit comment ils assurent mes côtés, et comment Sokoda. Le oiseau Lanzimbo vient de VV vers qui a Mwangana et puis à BTP l'avenir esthétique à BT Nazaïko Langalanga et BT na quartier latin à BT Blaise Boula. Je pense qu'il n'est plus à présenter. À l'époque, Busto Bengaye la main d'or parce que c'est un claviériste, mais aujourd'hui c'est un chantre de l'Éternel. Donc il est avec moi. Il s'appelle le frère évangéliste Papi Luntala. Bonjour. Bonjour. Kimeza. Ouais, Kimeza Nangolo Nzambe. Alors, Frère Papi Luntala, je connais le mon parcours dans annonce, dans l'introduction. À travers le monde entier, la minute est branché. Les solo na yo frère Papi. Est-ce que on a un lobby comme étant parcours na yo? Na lingi na maman laï, yo m'ont expliqué biso. Na monde musical au bandango déjà na âge ni na neni et puis au beti na orchestre ni nyambo na biso oyo batu bayebi. Na monde musical na bandango bomwana. Nazalaki mutu oyo kolanda toujours ba vedette mais yako sala karandenge za ba groupe ya ba quartier série wana ba mbundande mutezalaki na ba succès à partir à quartier moko na banda ko kende wana ezalaki na quartier ya Sima prison kuna koko nanga mutabanda ko vanda kuna grand mère nangai mais nezalaki place oyo bambunda et bande ko beta période wana et ko sala ke papa wimba yaka ko sala film ya la vie est belle parce que naza parmi famille oyo et passe pas na kati ya la vie est belle donc tant to leki film ya la vie est belle na bande ko zwa posa ya musique car na quartier nenge zalaka batu déjà bazo komisa yo ko soku bosali mwa ba manzanza bozo yemba yonde ba ota leader so bosali mwa ndenge za ba concurrence ya ba quartier musique yonde ba ninga ba olinga yondo sala grand danseur. C'est pour cela ya ki ko pesa ngape posa ya musique nde na bandaki ko nakendaki ina na sala piano à partir à piano nde sala ki kena ekola na ekola koyemba. Parce qu'il faut un tant que l'instrument, il faut un moins et l'autre compléter. So salichant, il faut un moins instrument ou compléter. Nous avons un instrument, il fallait payer aux en avoir. C'est ça. Pour na kende bien. Alors tant que bien après juste ina, orchestre les bosso professionnel au beta qui na orchestre ni. Orchestre les bosso na beta qui na ezalaki et pas président Verkis qui a mongana. Na zalaki na album na ya coup de marteau na album alboso na betaka na vie na ngai zalaka yango wana coup de marteau et pas président Verkis qui amangana après wana na ekosala parcours donc avant que tu n'a qui n'est pas Verkis qui amangana orchestre liboso vraiment na beta nde balo barba orchestre outil ezaki pas signora Rento Vena
Signor Rectovena. Rectovena Étoile du Nord. Na beta ki album na ye, album na ye moko beta ka liboso. À partir album wana, na ko kene pas Verkis qui a mwangana. Après pas petit album coup de marteau. Coup de marteau. Après wana na ke collège des nobles, na collège des nobles to beta na ko kutana ba album ya Sambara et comme presque à la fin, mais président Sony tellement linga ki ngai pe mingi de ko beta album ya Mouchoir Pembe. Mouchoir Pembe. Sambara tobina Sambara nanana. Sambara wana. Alors après la Vignora, après le collège des nobles, après collège des nobles na beta ki pe pa ya président nanga oya comme il est l'évangéliste Dakumuda Newman, évangéliste Christian Kimbukusu. Mais respect place aza et pas naie, mais entre temps to beta musique wana nazaki nanga déjà moto yo na kenda ka église. Donc ça veut dire que yo tant aussi bon qu'on a la Vignora nous aussi sa carrière pena maramunyo so. On a la Vignora donc tant on a beti na la Vignora yako sala ke na koma ki nanga indépendant. Donc mutunyo soza na besoin na ngai. Na beti album ebele misusu moyena détaillant. Tanga biso mombango oyo beti otoyebi album ebele nde na lobby pa ya Papa Verkis album Rectovena na beta album ya bano balongaka na wenge basaka antivirus wenge na beta kuna na beta epa ya président Blaise Boula na beta aussi epa ya na kozwa parcours epa ya président Josar Nyoka Longo Zaiko Langalanga donc tant uti poto azon Kinshasa non wana bazo kende poto bakei poto groupe moko batikaki mais groupe ango etenaki te ba recruter groupe mosusu parce que wana présence akangami na poto et ça là qu'il fallait Zaiko ezala toujours ba musicien bakendaki poto basalaki déjà moi ko vanda na bango ale ba ko recruter biso awa ba recruter biso na balola mwana na ba Fogéral wa mina wana peto utane Rectovena aza chanteur onga to kutana kana Rectovena tito panzani mutamtake parcours na to ko rassembler susu na Zaiko Langalanga donc o abina kaza achama ndefa pembe wa Fogéral aza pembe bo abina lokola fali na Zaiko wana zo classer bato ba tala biso après wana na Zaiko balola mwana baye et puis to continuer ba parcours continuer mais il y a que président Kofi Olomide azala qui n'a besoin de clavériste petit nanga Dani Koulé azala qui ancien musicien à Papa Wemba bazali da ba petit nanga po banzonzing na bande ko beta tina ba Wallonie ba kende bande na bande kende banzonzing mina ye banaki déjà na bande ko wana ce qui moi ndule moko ezato bo sangana balukio tanga Kofi a ipsi ba onke non ba oluka clavériste na vandika mokomsu na bandal na moni petit nanga Dani Koula ye alobi non la main d'or vieux croix d'azan a besoin ya clavériste wana entre temps na kenda nanga église mais nazo kende pe ko betaka gauche droite ti ezaka certain jour mo to vandi na ya bengi ve abive na clavériste ve alobi mema e lobi na répétition et ça peut lobi na ngoto ke mon fleuri waneza arrivé ba sindi de cœur si baye ba préparer album ya Borezanga Kombo directement meminga na bureau président lobi nanga koma ngabi sava abi yo ba isinga ke oti na église ngabi oui naza musicien nazaki nanga na église mais ndenge zala kaka na ningina kota pe na mouvement pour ba isinga za na besoin ya clavériste abi maintenant kuna bafuta ko combien ngana bino na église nando beta ko futa c'est trop dit mais babande ko sunganga moi 200 moi combien ya le bon savanga na ondo futo doublé ya son église donc quitter église na quitter na koma clavériste na mais malgré tout ça mais natikala kozwa salaire ata mokolo moko te afutaka na ye pe mongo yatika afutanga te wana longwaki déjà pe église wana pe déjà na longue église na mipesi vraiment na quartier latin parce que toyo travailler sur quoi album o tukutaki omoni quartier latin za orchestre moko ya munene répertoire eza mulai
donc soko ye lelo kako kokate il faut temps mais ngana yaki déjà malgré tout naebaki na nous répertoire te mais nazaki na facilité obete tant que professionnel oui nazali déjà na facilité ya kobeta ya kolanda nzembo ke na sol tokei ti na ki ko sala ba répertoire après wana na kokuta vous avez ba concert hein? Oui to beta ba concert rebelle ba Saint Valentin donc Cindy chante Kofi Kofi chante Tabouleye na beta ba concert moi mingi tozaki na clavieriste msusu Migwa aza clavieriste autaki Igor auta bana oke donc tozalaka na ye to travailler ensemble ti pe ndenge ezalaka kaka namonaki ke nalongwe kuna mpona ya kotoyo mpona mbongo mais mbongo yango mpe naozwa yango te au contraire nga na dépensa mingi parce que via koloba ke bolata rouge tala kaka monde wana ezosenga yo fo kota mwa magasin moko boye atat okosomba ta mwa elamba bien ozala bien mpo via linga mpe bato bazala bien maintenant exactement parmi les locaux qui bâti liste déjà batubaroya il faut ngana zala pas ebi ki roya déjà propre maintenant na calculer ba dépense ngana sali na car nanga na oya na tsaka biran na osomba bilamba mais retour nango na ozelo côté c'est vrai batu ba sepela ki nanga na ba cité ba master la main d'or le quartier latin et ça là qui bien moi le kumu wana et ça là qui le kumu mais ne balobaka lokuma mokili emema mutu na esikate yozo bazo sepeno libanda na kati yozo lela na yaka ndako mwasi nanga zo fâché madame azo fâché alobi non musalo nkuto kenda ba pesa ko eloko te nalingi te na mona ndako autombokela azo tomboka parce que oyaka na eloko te mutu anzali na église okomi susu ozongi vraiment na profondeur masola il fallait tika la tande na ndo beta banzonzi mo beta banzonzi ngezate po président Kofi so amoni ozobeta na ba orchestre mususu yo musicien na et simbate et puis kuna déjà ils ont temps parce que obligé na boaka nyonso na travailler kaka na quartier latin. Alors ce que je suis tout l'andi bien évangéliste Papi Luntala tu comprends au temps de l'orchestre belé hein mais raison c'est que l'onga l'orchestre on a ni ba mbongo ozala qui seriété na misala na yo pourquoi tambo belé na orchestre mon frère na oyebisa yo eloko moko eza na monde musical vraiment wana selonga na monde musical nde tolbaka musique profonde normalement musique eza na kaka moko mabe ya musique na biso profonde ezani parce que ozo adorer mutu po apeso eloko moko mais musique chrétienne toyemba seulement nzambe kaka tozongisa lokumu epa na ye moko eloko epusaki nga plus beaucoup na quitter musique profonde ezalaki kaka monde ya nde tobaka ya gwa parce que monde profonde sans que okota profondeur moyen PO se retrouver. Exact. Se retrouver dans quel sens? Parce que j'en ai monté ciment. Talaka surtout biso bato ciment. Pour yo quand même que la main d'or. Donc il faut que au ça la combo. Il faut l'éla. Il faut l'éla. Mais pour l'éla, il faut ça nélo que je tout amité ma bato. Ato betine noti wana. Ah bon? Ça veut dire na mona ki ke na travail mais il faut na sima mo eloko nzoto pour ça. Parce que makanisi na yo to ba président pour travailler ba proposer ki yo. Ce qui na lobby président proposé wana na kosi. Mais ça selon musala ndenge ezokende. Wana na yebisa que musala ngotambola ka boye. Parce que oza mukolo oye wana ba yebisi bon tozo yemba nzembo boye. Obani no ko beta. Siko voix ngo bana ko yo ka ki voix moko ya utaki likolo ke simba ka kisi. Tu es là makanisi na yo moko boule ke no awa il faut na simba pona rien. Mutako sayote monde wana etambula ka sutu. Oyoka ki na bonanga kotanga komba mutu au gauche droite. Mais ce qui est vrai, j'avais un ami na kutaka na quartier latin. Il m'a proposé que monde ngezaboy tala. Il est instrumentiste ka. Il est instrumentiste na boko tanga po esala mabete. Mais na côte, c'est la première fois na vie nanga. Ba proposer nga. Mais avant quartier latin, tambola ki déjà qui c'était longola ka ba orchestre. Non, na tambola ki na boko tanga ba kombo. So na ebiso ki nazaki na moi eloko nanga. Osimba rappel. Nazaki mais tango ka la main d'or.
la main d'or o ayebi yeba ba obenga la main d'or porte-monnaie magique donc ngaso na kutani no sepeli musicien moko boye azaki déjà donc ngaso na orchestre na yo ole ke o zo perte mo me obaki implice tout que malembe la main d'or parce que moni misto sala oyo bato batala biso bazaka mayele mingi tamsu koleka ngana yo bazotala biso parce que tu as suivi à travers le monde aux Africains il faut la main d'or porte-monnaie magique. Ça veut dire Congo c'est biso que non aussi mbara porte-monnaie magique et aux orapenango pas epanganga. Bon, au moni nde na biso musique na biso nde na pesa ki exemple musique profonde na religieux. Musique religieux tango zo salango ozo mbaka pona gloire a mutu moko. Kitia nzambe na yo zo sambela apeso temps. Soka lobi lelo mwana na ngai mwana na nga. Mais musique profonde eza des choses eza différentes. Différentes ouais. Donc muta ko sayo te muta ko linga muta leka muninga azate. Siko parce que auto ça les ali émission presque témoignage hein frère papi. Il y a transition au premier album na yote. O ezalaki premier album. Siko auto ça la transition entre musique au bande ko beta ka loto benga musique profane na musique religieuse. Siko bato ba la biso bangi ba yeba frère papi na parcours na yo makamni no kutanaka nango na musique yango ya mokili avant to kota awa yango sikolo ko ngana yebi kitu banako benga yo la main d'or porte-monnaie magique ezalaka combo to posaki na porte-monnaie magique yango ya solo ezalaki wana okosa te po naza déjà lelo chrétien nangi pena donc moi témoignage eko édifier bandeko ebele ba otala biso chrétien soki na lobi lokuta me nzambe na likolo azomona biso nyonso eza caché mais pas nzambe eloko eza caché eza te nazalaki vraiment na porte-monnaie magique ozorango wapi kasi ndenge nauti koloyebisa yo ti ntango na koti profondeur na musique esengaki kifo na misala mpo misala mutu na mutu aza na nzela na ye akendaka natangi mutu te nalobaki no bien ke na boyi naloba mutu boye wana eza nga te nga nazoloba etonke nga nakendaka yo moko panganga kaka nde nalobi na yo bami oyo tokutaki na kati ya miziki deja omona mpe mwa kombo eza abino omoni ndenge oza boye mpo ozala boye tala yaka boye epuis yo moko ozosentir ke mpo ozala ndenge wana ifo kende kote wana ti tokendaka mpe ndenge ezalaka maison c'est inutile natanga ozanga koma maison te mais tanga la biso eza na Kinshasa to na ba Congo eza na Kinshasa eza nango na Yolo nde to ba quartier Kalamu na mutu wana pe boyebi bomba kombo na ye c'est pas important natanga to kepe kuna boye pe asolo la bomo ndenge za boye sala sacrifice ya boye ça sacrifice nini parce que wana sur bomba te so bongwani ezala kaka ndenge wana tisala sacrifice ama ya non frère papi ça dit moment mon ça là oyo sacrifice ya eloko so basengi ontaba babisala sacrifice antaba c'est que mutu c'est-à-dire que ça ntabango oya nango ya en espèce ou bien osombi oyena ye osombi to oyi opesi mbongo ezaka yo muto sa osali parce que ndenge Bible lobi l'homme mon peuple périt par manque de connaissances parce que osali likambo oyo na ignorance na oyemiyebite tout est éclairci parce que la mission nous a beau c'est un évangéliste auto yambi comme évangéliste Papi Luntala je pense que maïe les autres début déjà moké yakozwa CD je pense que c'est très bien alors frère Papi isa d'une manière aussi biso ozo évangéliser pour na biso peut-être ngai maïe les sadiki ou bato la biso moko na biso kaka na témoignage na yo akoki pe ko changer vie c'est-à-dire que longo na mukili alandi pe nzela ya nzambe oyo ezali obligé pour na biso nyonso parce que c'est le seul créateur qui nous a créé surtout ça l'émission oyo eza pour na biso mibale te frère papi ezali pour na bandeko surtout des milliers d'internautes qui nous suivent à travers le monde nalingi tozala un peu moins clair tosala makambo te lokwa tozobamba tosala makambo oyo ezalaki nango te etokoloba te oyo pe tolingi ntango mosi koblesse bato tokokota en profondeur te yango nalingi tokende étape par étape na yolo kei nganga ayebisi yo nini ayebisi nga ke non omoni ezosenga sacrifice pesa biso dentaba napesa bango dentaba nga abi dentaba na ozwa ngo wapi parce que toyokaka déjà
keso donc dans esprit que non il y a clavier au sala combo to ozwa mbongo nakendaka na esprit ke nazala musicien reconnu donc ntango nasala succès ndenge succès ezalaka na monde yango nakendaka ntango babi succès tambola ifo ozala na mbongo succès ça etambolaka ifo ozala na mwa bagnole mwa eloko nasi bandeko bayebi bamona bayeba ke non la main d'or moi libende moi soki vraiment kutani nanga la main d'or faut sepeli tout na bar donc panza massa il suffit kako boki kaka la main d'or porte-monnaie magique donc qui ressentir et puis il faut pas sentir porte-monnaie ngo o kaka batom ki ba porte-monnaie ngo zo salate il faut ça là donc na komi pe na sololi ndenge zalaka 5 p d'entaba to p d'entaba et puis esengi ndenge za ba cérémonie et salami na moi to na boto non et pas ya ngangeza te que il faut za na botu to na moi moment nyonso yoko ya oko salama après ce ka ba principe que sala bo et puis je dis ce qui est vrai parce que c'est loko onga na leka kinango après wana e ko sala peke masolo pe komi ko sala so porte-monnaie to abiso somba porte-monnaie non porte-monnaie kaka oyo oza nango ça veut dire oza na mo eloko na nzoto eloko moko boeto ezaka na cette cérémonie après wana moi ndenge ezalaka moi eloko oyo ndenge eza boso ngo bima osali boy yaka on ni singa to mungwa non osomi ka porte-monnaie na yo na marché yasika oye nango opesi ya osala ba cérémonie na yo suffit que porte-monnaie na yo oza nango esika nyonso oza nango besoin soko beleli esali ti kolobaloba makambo to na toilette to kana na miso ya bato boye c'est eza nango important te na tanga kombo tokotanga koma motu te parce que eza vi na ye beti ata cri moko naza susu moto akobeta yango te eza lokola na opesa gloire na biloko wana mais soki na beti ata cri moko bakokomprendre ke ezalaki motu boye po aza moto oyo asalaka ne bamisi yango soki okobetela yango wapi mais oyebi ndenge ezalaka kaka ti ntango yo osimbi poshi na yo eya na eloko yo omoni kaka moto azoningisa eza na eloko oyo azotransmettre donc un peu c'est ça bon bandeko mosusu baotala biso ebele bakobongwana mpe na mambozolo me mingi mpe bakobenga yo frère lakisangaka moto wana nga mpiakeleki na poto nga mpiakeleki na ngola keba pe mayele keba kokende kuna te eza te ke no kende kuna oza porte-monnaie magique ezali nango lelo oyo frère papi évangéliste papi ye wana comme évangéliste la main d'or porte-monnaie magique un artiste très propre mutuka toujours ya sika so kute na ye ka ndenge mozoloba awa biso yebaki ebandakala kute na ye pena ozwi makambo so kute na ye pena boye ote na okende place bana na besoin $50 ozwi wana besoin 100 ozwi bozo mela boye bokolia bokomela facture nyonso ye muta kofuta biso yebi kaka no musicien beta na bagroupe minene azwa bambongo na ye azana bato bakabelaka ye mabanga ndenge biso toliaka mwa moke na mabanga ya bandeko na biso ba Alain Dinamo ba Aimé Bubebu ba Riki Kabambi nzoka ya ye ezali kokuta na makambo wana te ezali kokuta na porte-monnaie magique tozosala boye mpona kofunda bato te mais tozosala boye mpona peut-être la témoignage ya évangéliste papi ndeko moko akozonga epai ya nzambe parce que nzambe ye moko alobi faites de toutes les nations mes disciples voilà na rappel mon frère mayele koseka te bon frère papi porte-monnaie magique ezosala nango oza heureux ndako ezolia oza toujours propre oyo mutu alukaka mwana mobali yo ozozwa na yo mais pourquoi lelo oyo ochange kombo et puis d'abord porte-monnaie magique yango avant tokoma na étape oyo osalaki nango combien de temps bambula combien 10 ans 5 ans une année ezosala et pendant combien de temps pendant tout le temps on azalaki na musique ezalaki déjà dès que na bandi ko affronter ba groupe minene ozalaki nango déjà donc ozoya bona leader au monde somo abi oh mais musicien on déjà luka musala bo ngai muta yebi singa mutu nasalaka groupe asele yo scram na moninga na nga ege diakando c'est le scram plus 10 place aza soka na atalinga o comprendre bala moko c'est le na mikila longwe wenge muzika maison mère
atindi message Pour les musiciens. vindu pe C'est-à-dire viminde. soki baza baomonanga Bah servez mieux ko. pesi yango epai ya ege ege lokwa aza musicien te eza ya bière bino Getoye. ege diakando Et diakana oui. ege ya bière de plaire bapire peti ya vie bokolo alobi no la main d'or yaka yo moto oza moto oyebi masolo oyo masolo nazobeta bana nyonso ya mpika bayebi na ye tosali orchestre sele yo pendant 3 mois nasimbaka bamusicien pendant 3 mois naye koloue salle na bandal sikini Wana mbongo na yo moko. mbongo na nga naloué mutuka bamusicien tokendaka te toke mais oyo mosusu etikali wana eza nango problème te mais na bande kosala makambo nani Donc si tu as na sensei wana ya bandal. première répétition en scène Sensei. okomona ke place wana c'est moi Plein ya kosala ti libanda. Yo mtu luwaka ba instrument makambo. esika wana mama wana ndimaka petit na ya quartier parce que bakadi venu mpe bazali déjà batu ya mère wana mais il fallait kopesa garantie moko boye conscient moko boye nga nde nabimisaka nga nde nasalaka mouvement wana ti oyo omoni bato lokwa ba Eric Popcorn Popcorn. ye moto azalaki lokwa chef d'orchestre OK, oui. nga moto natiaka bao Wana c'est le yosiko ayeko ya kuti ya orchestre ça déjà. tobengana na ye nabengaka ye azoyoka orchestre répétition en téléphone tititititi kaka ndenge omona bato ya mokibala mo baingra ya omoni so na ndima na ngai nakenda ngai pa nzambe parce que nzambe aza bien. Merci beaucoup frère Papi to kozape mata mingite to ke mambangu mbangu frère Papi évangéliste pardon limbisanga. Nini esala ki lelo oza na portemone magique na yo bato na nzela bazobelela mutuka kitoko makambo nyonso ndako eza kolia lelo oyo otika gloire nyonso wana mbongo wana portemone na yo kitoko ezobimisaka mbongo lelo oyo ya kobeta mizika nzambe ozongi makolo ondimi bakomande yo pa bapasteur okomi mosali na kati église gloire ya la main d'or elongwe ozongi papi nini esala ekotika nyonso wana bon nde babakaka vanité de vanité biloko ya mokili eza nango na suka te bisengo ya mokili suka bisengo ya mokili eza kufa après kufa wana okende wapi namonaki ke basacrifice oyo nga nazosala lokumu ya bato mosusu naye komona ke na nyokwami deja mingi na bowumbu yango il faut na quitter kokite pourquoi parce que l'homme bible elobi na biso moto akoki kotambola na nzela mibale te na 2 Corinthiens 5:17 bible ezoloba si quelqu'un est à Christ a comme une nouvelle créature nga malgré tout nazaki na famille chrétienne nazaki chrétien na obeta kuna na obeta dia sainteté et église mais nazala ba pratique mabe na butu pe sanga na kata ngola no bien ndemo sala ba gloire wana mendo libanda obeleli pe boye mbongo ebimi na butu ngola no kimia so na lobi na olala ou bien na olala talaka yo kota ndako 4 5 heures wana olali te. Donc chaque jour on est obligé de compter en temps. Wana na batu bai baka kena studio. Na madame nanda ko bi kena studio. Zo éviter de pongi. So kana éviter na nga po butunde yango fete na biso bandakati. Mbongo mobimba pe na palais ba éviter ko za nambo na mbongo. Na famille pe ba éviter ke mutu ana tambola mitu ko ba éviter mitu ka ba master ba éviter mbongo wana za na relation na ye. Non, c'est pas vrai. Mais bandeko ba otala nga na poto na Kisasa partout dans le monde o bayebi nga ba okamwa liso na obeta mais bayebi ba kutanga so mutu onolo sango wapi mutu kananga liboso ela le pa Peggy o bat bayeba kaye Peggy Sente Baiga Claveris affaire a lelo na Paris mutuka nga na sombaka liboso naza na mutuka wana mutuka e tosala roba na so mutuka na bipe okuma mutuka te Peggy aozo mutuka avanza ngo pa nae ozuba wewe unanda kuno pona nini na ipe mais ozuli yango wapi
ozwi lango wapi ebimeli wapi répondre ni sikoyo ntango ozonga na ndako boye mbongo ngo bato na ndako moye baleza te bango oyo bon soki olobi bato ya ndako balia te nakoki oloba nini oyo ozopesa na ndako yango te ozopesa libanda plus beaucoup gaspillage nango eza libanda na butu ndefo mingi mbongo ne bima mais tuna ndeko na nga babi tango fort sayo biso fete na biso ezala nango soir donc butu toyengayenga na biso na mutuka totambola na biso pour que tongo kaka etana donc en vrai dire naki ko quitter na mona kyango za esclave na comme esclave ya likambu moko boye OK lobby nango pe conséquence ezali conséquence nango ezali est-ce que conséquence nango kutana nango parce que mingi balaka sokanga bongo na bayela biso ebele bon to moni batemoto ka batemonaje ebele na kutana likambu boye na salaka boye na zongisaka boye yango mo lelo na kompa nzambe eke boye frère papi olotaki ba eko fino kingu to ba demo bazwa kozwa yo siko ngonge koki to kende esala makindenge nti lelo oyo okoma transition na yo wana au traverser de la musique mondaine à la musique chrétienne. Tant comme si que non la main d'or, bah ok c'est pas bien à kenda ko beta au sala boye et c'est nga si il fallait moi ba sacrifice vivant. OK. C'est quoi na otala kake na moi na nga moko. C'est quoi na moi na nga moko. Bande ko nga to botami na bango to souffrir na bango. Lelo nzamba sali biso to koma pe batu. Na opesa na nani. Point d'autorisation. Oppression. Comment qui faut. Est-ce que tu bambongo zo bimaka wana donc sacrifice wana ka se bande ko zala ba sacrifice amiketi. Mbongo ngo ndenge ni. Mbongo pe amuketi. So ngo comme millionnaire. So ngo comme o ba benga ka riche. Sacrifice pe matiti. Sacrifice humain. Degré na comme koma et c'est nga ki siko il faut que o mata niveau na mata. Mais na opesa nani? Na opesa nani à vrai dire. Et loko kimisaki nga na monde wana ezaki ka sacrifice. Na monaki ke na koki koboma mutu te po de lo nazala mutoyo na mbongo. Na kokoboma mwana na ngate, na kokopesa mwasi te, na koki kopesa ndeko te po nazala mutu moko la ya lokumu ya mokili. Et c'est nga entre temps pe nazo kende kosalela nzambe. Na betaka na ba église na betaka na ba mama nanga ba yembi misusu nzambe mais yo na maka porte-monnaie magique na yo na mabe na monaki il faut que na quitter pourquoi parce que mutu déjà pèse la biso sacrifice asa parce que décision en ozuango est-ce que pour quitter pesa ki facile ezalaki facilité pour na omona na tika bisengo mukini batu mingi bayebaki balobaki porte-monnaie sili sila batu babandaki koloba toujours o bakokaki koloba mais mpo na ngai nasalaki yango mpo na yebaki pourquoi parce ntango soki osali ozotiki makambo nyonso wana ozobela so te ezalaki facile balandaki yo te milimo nde etikaki okimia tout ça ezalaki facile te mais Dieu est bon omoni nzambe ntango apermetaka ma mutu avandre epa na ye eza na basala nzambe oyo ya solo na mboka na biso eza na basala nzambe oyo babangaka mpe nzambe ti na ye kokutana na mama prophétesse Alpha Elongo tobengaka ye moshwa toye kokutana na ye kuna nakendaka lokola nzonzingi moko claveris ya église wana nga na longwe na église na nga na banda ko prier po na ekomaki musika ekomi na mbudi nga na vana na ngiringiri nakendaka talaka pe kaka na moni distance na binzamba zane pa partout ata na ko prier sika o eza na ndako ya mokeme nzambe so na sambe na motema na ye na motema na nga mobimba akoyoka ngai nako na même temps tant que nzonzinga ngo pe wana ozana na quartier latin non oui wati na obeta banzonzi ngana na obeta na ba église wana naza na quartier latin
bien mutuka na yo makambo na yo tout wana ku makambo déjà c'est comme aussi là mais comme aussi là parce que ozo kota te bato ba comprendre te moi ba baisse ezoya baisse entre temps ba ebika ke lokana na bande konanga parfois na poto pourquoi no bela te kastan baisse no koma wana ce que je de so bela rasu bela ndenge ni po izo senga il faut sacrifier bato ba oye bakaka ke ala bande on na poto basala kaboy mais nzoka yo za na ouverture musu wana eza lo ouverture moko ezo bomba makambo yo zo sala. Donc, non, je dois laisser. Et ça qui facilite, bah, eko benga ngai na kende ko beta na église moko pas maman prophétesse alpha. Na kende na église pour ba suspendre ba musicien nyonso. Le quoi déjà lo Congo ezaki na kati nanga. Na ke na beti na yembi ah maman matisiko ba premier jour ba zupe mbongo nanga ba pesi. Na oyaka ba dimanche. Dimanche pe landi sunake ba pesinga na zumbongo nanga na zungi mais mateya na yoka mama prophétesse azoteya e bandai déjà ko toucher ngai ti troisième dimanche na lobi ba pesanga susu mbongo te na bandako na saleli kutu mokili na zukutu eloko te na ebisioti et pas kofi kutu na okende salaire kutu mais a prometanga ya réaliser te mais so na sali na nzambo fele problème eza wapi au contraire kutu na komi kokende na côté kuna na komi ko sentir kimia mo la peine na butu mo zonga ndako mo avant mais ozonga avant ndeni ezaka il faut bunga na circulation poser sous mutu na kimi bandeko na ngate en épreuve yo yebi to zala na bandeko na nga batango fort ba musicien nyos ba de Gaulle ba masananga oya soliste affaire Charlie Solo to zala na bango mutu nyos yebi ke la main d'or comme frère a commandé mutu sal nanza na nzambe en épreuve yo ka ba benga nga moto na nzambe sikoyo la main d'or et ko sala ndenge nini tant on va na prophétesse ayebisaka nini après tu ko ta retraite to ko ti retraite nzoka na retraite wana ezaki siko vraiment place oyo nzamba comme vraiment ko lobelanga parce que na tout ça na zaiko sangsande na ebisio na beta na musique ya mokili na beta pe na ba église mais à partir de la retraite wana vraiment na ekozwa nzambe ekoyebisanga ke natika nyonso epa na ye ya prendre soin nanga mbongo na oluka na mokili yaza na mbongo mituka yaza na mituka bandaku yazoluka aza na bandaku abina nga na épreuve avant zala oyo zalaki wana déjà nga na pesa kiyo ti na eko leka prière wana de l'équipe ba délivrance ba oendre nga lokola serviteur na église na lobino loka na komi mosali na nzambe c'est la donc eza église eza c'est la première fois ba a oendre wana na église kutu nanu ye a oendre te bato ba yebi prophétesse alpha maman prophétesse alpha mon choix ba yebi eloko na loba na église na ye oya Kinshasa par exemple église partout na église oya Kinshasa wana na ne salamate ke a wendre ba serviteur mais nga wendre nga déjà na musala o nazo kusala na mona ki eza seloko ya black te mais moni diable a toujours risé après wana na commencer la nzambe na commencer la nzambe ndena ki ko sala préparation ya album oyo na kumisa nzambe ndenge alongolinga vraiment na mokili akomisinga ya ye titre nango ezalaki les dieux de mon choix. Pourquoi les dieux de mon choix aza nzambe oyo nga na poni tant na sali album oyo après avoir kosala ba clip na sali accident. Bon? Oui, na sali accident yango moni nzamba za bien. Nzamba za bien pourquoi nazaki moto déjà na kufa kinanga. O tambola mo kufa. Mais tant on n'ayait pas nzambe ya lobi moto aye pa inaye. Ye a ko protéger.
yango baobenga ye le protecteur. Soki nzamba bombi yo ata makambo nini ata mutu nini aye kokota po abebisa to adétruire yo aokoka te. Bible elobi yango toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Ésaïe 54, 17. Accident accident jour ango ngande batenga na modération ya séminaire tozaki séminaire mona église na komi déjà ko evre na église balobi ngande mutu na ko banda premier jour na vandi pe na ndako nanga quelque temps na bifona kende église natali boye jour r eleki na bino nazwa moto po nazwa moto wana za suna voiture te na mutu pete mona benga po ba masa tout na mekaki kotika nanu bango po na la sa te concentrer c'est ça na boya ki bango te po bande ko ba musicien wana ba bande ko na biso et loko zo kabola biso na bango ezate sauf que biso toza na nzela oyo tozo salela nzambe bango bazo beta musique mondaine to ba musique profonde kuna bazo adorer kaka bato mais baza na bango bato yo ndeti na opeso exemple du Newman dakumuda za déjà na famille chrétienne dakumuda soki ngana eto na studio ponga avant la comme musicien la vignora nazaki musicien la vignora te na 4 orchestre ngazaki musicien ba obenganga na ba événement ba obenganga na studio mais ceux toza na studio eloko moka to bando partager na dakumuda bible et bande tito aussi ça studio to beta kama solo ya c'est ba linda atata na bible na ye ya tana tozo partager na ye album asuka to beta nanda kumu deza wewa kumuda matina wewe bakuna na kata boki papi sente la medor wana ezaki album asuka ya dakumuda oyo nga na betaka mais wana déjà nazalaka pe na église tozonga siko na ekosala nazwi moto na bino na rapidité po ngiringi kasavubu église eza musika te kata on a mati moto oyo nyonso to ekolekanga na sima donc umatana nga kaka mbala moko na se na bungi nyonso tu na yebi susu te eloko nini eyelaki nga et après nzoka tanto mataki moto 3e avenue 4e avenue place nazalaki nasali to tutani 2 voitures na 2 motos et tutani bato bakufi sur place esalama le 11 novembre 2014 le 11 novembre na 16h30 17h moins sur Mokoto Bolafa sur Prince Gambela place moko balelaka bibembe babenga yango Kojak na coin wana esalamaka wana nga na bandi commencer place bamemi biso na Kimbangiste hôpital Kimbangiste moto ezalaki proche bao bakufaki bakufi nga tokomi 3h du matin nasali paralysie nasumbi tout nasali besoin nyonso tout sur place na Kimbangiste balobi oyo eza suka na biso te wana bayebi te ke ndenge tosaki accident wana nde na mataki likolo tobetanaki na se makila hémorragie evandaki nga na mutu na bandi koma mama yemo 2 semaines baomona kaka évolution exacte mais Dieu est grand wana ezalaki déjà destination oyo ya nzela ya témoignage ya ministère oyo azokotisa kati na ngai toyei kokende cinquantenaire na cinquantenaire bakotinga scanner ya nzoto mobimba bamoni ke makile pola cerveau na ngai eza déplacé place wana vide makile evandaki wana epoli donc dans 48 heures so batiki ngai il faut nakufa oyebi na mboka na biso toza kaka na docteur moko oyo aza expert na opération ya mitu c'est docteur Belgica donc nasi bandeko place aza to bandeko bayebi ye bayebi ndenge mpe na lobi boye soki aza na kolanda biso a comprendre ngai 2014 le 11 novembre basalaki nga accident opération wana après 3 semaines
et pas docteur Bedjika ba elie CD pour réciter mana CD batali balobi non aibisi famille nanga mwana oyo akobika te eta za nango to opérer te akobika te na kompe ko sala ba effet ya mutu so nga kata mutema mais wana siko mama prophétesse nanga mama visionnaire na biso ko l'église naza na église La Flamme ministère de la réconciliation et de la guérison spirituelle azaki na ngomba asepela kite abia luka nzamba yeba nga naza serviteur soki lelo ilikamo ye na église ba oloba ye il faut kota nzamba lobele akozala to akozala te nini akoki kosala poke abikisanga spirituellement kuna place azaki na montagne le même jour où il faut ba opérer nga docteur alobi moye ba simbanga ezate pour ata ba opérer ngai nazana d'abord na paralysie na comment donc nakobika te soki nakobika nakozala kizengi apesaki des choses abi ou bien kufa ou bien soki akozala na vie un jour akozala kizengi mama prophétesse place aki nzamba alobi na ye kende wana mwana na ngai akozala en vie kende koyebisa bango mbangu ba opérer ye ezanga nzambe na lobi na yo dès que na ndenga kota na kati ya sa dop batu ba famille na ba mona kaka mutu ke pa abimi ba mon wa akoti naza na témoignage wana okomona un jour eza na DVD témoignage autant na ça après accident na salaka action de grâce frère Patrice Ayaka ba musicien belé et puis maman bande ko témoigner po bango wana ngana na kufa bango baza na vie bazo mona wana ngana koma ba mona makambo eleka et après à côté alobi na docteur Bedjika alobi na yebike esi omoni okomi na su na suka mais ngana ina yebisa yo nzambo ngana sambela ka yebisinga mwana nanga kozala en vie mosali nanga akoki kokufa te na yebisio opéré ye azui huile d'olive asali ngai service ya huile d'olive a prié pour na ba docteur na ba infirmier bazalaki wana docteur Bedjika ayebi di solo o na obeta po wana nga naza na koma bango baza en vie tant docteur Bedjika opéré nga mais espoir ezalaki te bien aimé tant on a lamuki un jour na kati ya pavillon 4 nazala na pavillon 4 tant na eko lamuka après opération wana na bandi côté ya na kati ya salle d'op na kati ya pavillon 4 c'est la première fois na kati ya salle wana oyebi eza salle oyo batu baza na ba état moko ya batu bazokufa batu baza donc état mon musique mais moment wana nga na bandi ko prêcher selon ba stagiaire o ba bande ko kota ko bima ko ya ko tester ba infirmier balobi lokola ba na opération na mutu peut-être na beli mutu bandimaki te vraiment ke makambo na oloba makambo ya juste par rapport ke na te ya liloba nzambe na ba vexé mais bazondima te ke oyo nga na osala wana eza vraiment na mutu normal nzoka ebandela ministère nzoka nzambe alinga mimonisa ke yaza nzambe mosali na nzambe nyonso oyo aza na témoignage te mon frère aza mosali na nzambe te yesu masiya ye moko po akoma po akoma azaki po akoma tobenga ye mokonzi na bakonzi po akoma na témoignage ya bien yo yebi aleki na croix babaki ye akufi ake na cimetière asekwi 3 jours nyonso wana po témoignage po mystère ya nzambe e monene na nzambe emonisama mingi baoloba baza basali na nzambe appel neza nini. D'accord frère, donc ce que pour na biso bazo to sambe to landaka mingi ba témoignage. Est-ce que tu yebi que tant bande ko boya ko sala ba témoignage c'est que to dutaka na ngote que noté alongwana nukuna ba yazala kaka boye eke boye donc nyoso wana ngoyi bisa biso que il faut te croire na ba témoignage bande ko ba na na ebisi yo eza réalité ba témoignage bolandaka eza réalité en épreuve ngande kono na vandi liboso otali mutu nanga
lelo bato bayoki nga na yembi lisusu je vois docteur Bedjika azali aza en vie moto ayebi docteur Bedjika ayebi famille na nga eza na Irlande, famille na nga eza na Paris, eza na Belgique, famille na nga eza na Kisasa, église na nga lelo ezali na Kisasa. D'accord, en tout cas on a besoin à landa vrai à tala si vraiment réellement il qu'on a loba eza en réalité mais akoki ko tuna biso akoki ko luka biso akoki ko luka même yo za liboso na nga mais okoko si na même tuna simbi na moni cicatrice ezati awa awa komona ba pasolinga awa cameraman ko pusana omona vraiment mutu ango omona ke na cicatrice awa boye yango yo awa après ba pasula kinga pembeni awa po mutu efungwama cerveau nanga lokolo ezaki déplacé ba nettoyer ngai bazongisa ngo pembeni et puis batonga na tout ça batu balobi ke tant on a la muki balobi parfois akomote ya po mutu et bouger nzoka nzambe nda bandi kosala kati na ngai donc kobika na nga nyonso yango wana nzambe azana bomoi. Merci nzambe azana bomoi lo bana sali biso kutaki ngai na mokili na ba orchestre wana to na ba vie on azalaki nango na ngaki nazala te omoni nzambe aza malamu a permettre moment oyo na pusani susu epai na ye amonisa monene na ye. Merci frère Papi, en tout cas on n'a pas tout le temps en tout cas à cause de détails parce qu'on a vraiment suffisamment expliqué à ceux qui nous suivent et puis Maïle Sadik ça c'est déjà signe qu'on a que tout consommer temps au lieu de passer biso. Frère Papi, et là on a ça sur quoi ils bandi témoignages, bandi parcours marabonionso. Le oyo œuvre ici est comme palpable. Œuvre oyo eza disque on a salaki avant na sala accident. Tant on a sali CD oyo et na DVD nango na yembi déjà ba réalité na kata CD oyo koyoka ba lobi on a salaki avant na sala accident mais na yemba ki déjà ba réalité oyo ezo ya kokuta nanga sans le savoir. Tant on a sali accident moyen bima lisusu ezalaki te mais quelques CD déjà qui na bandeko na ngai na kaboli ndeti yo boy na pesio ezalaki déjà quelques CD bima qui après tant on est ko bima comment moyen promotion nango salama ezalaki souté et puis na ki koloba ke moyen na continuer na oyo ezate nde na ki sikoyo ko zonga na studio après opération o bat balba na oyemba souté après opération loka na ngoyemba pe mingi likolo babi moate ya yemba ezate mais sikoyo na uti ko sista studio clip o bandeko ba Rolanda eza clip oyo na yembi après ndenge naza lelo pour le moment naza na album eza na DVD na audio nazo lukande mutu oya koki ko soutenir nga poto sala mosala na nzambe bato wana oluka bango souté parce que mission oyo c'est spécial bato ayebi makambo nazo loba nzambe oyo pe o témoigner biso awazali vivant car yo monde olobi azana bo moi les dieux de mon choix. Je pense que bandeko ba soutenir ka bato ba pesa ba mbongo na musique en général dans la musique monsieur yango to bona so sala discrimination awa album tozo bimisa siko titre nango ezali majesté. Pourquoi majesté? Mais toza bana ba konziti majesté mais sikoyo oyo tokobwaka ngo te quand même obwaka mate tozo lukandeko oyo alingi kosunga biso na oyo ezalaki déjà na oyo eza après témoignage toza sangisango oyo eza avant témoignage avant au sala accident oyo après accident pe oyembi ba inspiration musunza na pesa ki bazotala clip ba Holanda na émission majesté wana eza majesté. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, Bandeko. Titre, oui. Titre album de la Révélation. Majesté, Révélation. Pourquoi Révélation? Parce que Révélation, Mouteyaka. Soza na Révélation, Ndeko Bota, ministère. Alors, tu as souka frère Papi. Ah, on a déjà, mais on a l'ingi Bandeko avant, au sal accident. Comme on y a déjà la réalité avant, je voulais à ce que Bandeko ba lukango pe, titre album de Seyonkolo.
Deuxième titre, Mon secours. Deuxième titre, Il n'a pas changé, Louange. Le Dieu de mon choix. Rien n'est impossible. Munganga monene, tu es mon Dieu. Et puis, dernier titre, Sois reconnaissant. Donc, avant l'accident, avant la coma. Rien n'est impossible. Oui. Ndeti nzembo na yembi ozomona le Dieu de mon choix. Avant pasteur Moïse Mbi ya bimisa album na liboso. Pasteur Moïse Mbi ya ko sala nzembo moko yemba nangambo Ejipito molilie nangambo Israël pole bimie ngana eko ngana moma wana ngana bimi hôpital wana nga sina sala album na 2014 ngana yemba atanzela nanga molilie tokomi tango masiya kosala kolo na ngai atelemi yesu na ngai akosala yesu yo alongisi nga masiya na ngai alongisi nga yesu yo alongisi nga yesu yo alongisi nga. Allons ici, frère Papi Luntala, merci beaucoup. On a bandé frère Alain Dynamo. Il me donnera l'homme de surprise agréable. Monté ma maman Gianni Samba. T'as les sika ko chambongo yango. Na ebi ki bayemba on a ba BCBG, bayemba on a ba orchestre minene. Le lonze mono musuzo bimape na BCBG de susuka na album mozoya. Mais ndenka osala na ba frère wana. La peloko ya ko soutenir et puis frère Guy Kabambi page claire, je pense que le kana bureau à page claire to me kan peu l'accent peu projet nengozo luka ba ezavement faut chango poids. Merci aussi na ba ndeko tout ba ngala à travers le monde ba zota la biso ba frère Aimé Boubebou en tout cas bolinga culture bolinga maramo nzambe oh bozana ngonzambe mtazo pesa bino et puis maman Janine Kiazola tango zoya na ebike ça là quelque chose pour notre frère Papi le témoignage n'a bien touché bande ko belinga mon avandi abobi on a zo kate et touché ngai je me sens vraiment na vraiment pepele na zo na koti na zo kara vraiment ambienté et par rapport au nous qui awa et je pense que bien vous a touché et c'est quand vous êtes biso boza ebelé merci pour la première dame de Lausanne il y a Vigo Belisha grand prêtre par André Djeloua un enfant pas comme les autres. C'est le moment où je pense qu'il y a beaucoup de œuvres Oyo et puis le reste la congolaise bande en tout cas les émissions Italie Maramanzambe to boka mabanga mingi maman Janine Kiazola je pense dans Ozo ya yebisaka déjà Blandine Lando achamo eloko moko na sac na yo pour na frère Papi bande ko nyonso boza à travers le monde frère Papi sa numéro na téléphone est à plus 243 89 99 44 719 plus 243 89 99 44 719. Si c'est frère Papi, tu as la bande de clip na Africa Info batalaka libela parce que on est à la participation na biso na mosala na yo et puis émission je pense que tant aux postango tant aux autres publier ngo bandeko bakozanga te ko soutenir yo en tout cas merci encore de oedifier biso vraiment merci na nyonso sali ponanga eza grâce na yo soki lelo ba omonanga libanda na kosenga na bandeko ba soutenir ba émission lokola ba émission oyo parce que sans donner un franc mais au passer na émission yo zo contribuer ba streamer zo sala au saleli micro au saleli ba caméra na mona ba DSLR kuna soki lelo ekoyaki au pètre donc bandeko pe ba ya ba soutenir émission oyo pour ekende liboso. Merci frère Papi. En tout cas, nous allons pas encore une fois de plus. Nous allons pas soutenir frère Maël Sadik. Frère Maël, il faut même frère Maël Kuna. Nous évangéliser pays dans toute la soirée maman merci aussi na bande retour à travers le monde. Je pense que vous avez été touchés hein? Et puis Sikoyo toko tik la binoton bolanda pe clip surtout tu n'arrêtes émission te beaucoup tika na Africa Info toko chango en intégralité bon tala ka clip frère Papi toko komango titre boyoka ba biloko oya yembi kitoko makasi pendant ko édifier nzembo bon pe ko zoya en tout cas oyela biso to surtout tira bande clip Waneza ya majesté et révélation après comment après opération na mutu bato balobi na oyemba te na kokote ya lisusu te nde yango ne ko sala album wana clip ba Olanda. Merci beaucoup Antoine comme la souka on a pris suffisamment de temps pour
vous amenez bien sûr le frère, l'évangéliste Papi Luntala, et puis par rapport à témoignage, c'était vraiment important aux Zoyango, de si c'est notre frère Papi, Kambasuka ou Lobazali. Kambasuka na pesi ba linga mignon son ankolo, bisika na subazo se retrouver pour le moment. Nzambe amona na ngina yebisa kaka yo mutoza na citation moko omona ki okomi na suka minganga parfois balobi na yo ke citation na yo eza na solution te yo za na dossier moko kotisa ki na ngina biso ke eza na moto moko aza capable ya ko réaliser ko résoudre problème na yo ko pesa solution na citation oyo za nango tika Nzambe oyo a opéra kinga mutu Nzambe oya salaki ke place ba minga esili pona ye mais vie apesinga lisusu apesa pe vie na émission oyo epana yo. Merci. Apesa vie na bien merci à vous de nous suivre mesdames et messieurs, faites confiance à Africa Info, à toute l'équipe bien sûr rédactionnelle et technique bien sûr d'Africa Info. Merci à vous. Moi je penserai bien sûr à mon ange d'amour, à mon ange terrestre, Raisonné Nekazola et tous les enfants. Je vous dis merci et à la prochaine. Au revoir. Bana King, Bana Dar es Salaam, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, CTF Moko, Afrique Info avec Frank Stemai, Kiandankala, Twende X-Bass, Marandura.